le gouvernement, le président de la République, nous sommes tous choqués par ce qui est arrivé à ce jeune homme, moins de 30 ans, qui est parti préparer l'avenir. Ça ne va pas continuer comme ça. Il y a une série de mesures qui ont été prises. Nous demandons à tous les Congolais qui sont à l'extérieur et en Inde et qui n'ont rien à faire là-bas de revenir au pays. Très touché par le geste de la République, le père de Shindani attend le retour de la dépouille de son fils. Je n'ai fait que remercier le chef de l'État, remercier le Premier ministre et tout le gouvernement. Je demande à la population de se calmer, comme le ministre l'a dit. Tout se passe normalement. Ce sont des choses qui arrivent, qu'on attend. Bonjour, bonjour Mbote Nabino, magnifique, la magnifique de la presse congolaise, c'est elle là devant vous, préfinant na émission Obolinga Kador Kachevou, na chaîne Nabino, Oyo Bomesana ko s'abonner Dorka TV. Donc, mes miennes, mes abonnés, mes amis, mes papas, mes chouchous, mes tout là, abonnez-vous sur Dorka TV, car l'excellence ne mange jamais. Namuto mesana ko pesa bino ba information kitoko makasi quand on est bon mesana accompagné à collaboration avec mon réalisateur Dimitri Bongani, papa social, l'homme de quelqu'un qui est na mesana kobenga. Il est là derrière ma caméra, na belle image. Il est là tozo lobela pasi o ezole kana mboka ya Congo na Inde, comment ba étudiant ba vivre kana Inde. En réalité na bango ezalaka nini, est-ce que bazalaka bien, est-ce que bazalaka bien te pour zappé émission OT, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, la chaîne de l'excellence, la chaîne de ma patronne Dorka Moussa ou maman sociale Moisi Ambiji. Abonnez-vous massivement, mes abonnés, mes chouchous, mes yaya, je vous aime tant. Donc sur ma plateau, un grand homme, mon papa social, le mannequin, le tout, le vrai coach, le cordon de cordon. Donc il est là avec moi, Papi Misenga. Bonjour. Bonjour, maman Profina. Boni papa. Bah oui, ça va, on est là, ça va. Bah abonné à Dorka TV, pour ça va mon vraiment ce qu'on aider biso pour na moi qui pied ça la moi bien bah qui est Papi, le vrai visage il y a Papi Misenga. Voilà. Voilà, le vrai visage il y a Papi Misenga. Vraiment. OK. Nous avons ça chapeau. Pas de problème. Les abonnés de Dorka TV, abonnez-vous là, vous venez de voir Papi Misenga, il va se présenter, il va vous dire qui est Papi Misenga, qu'est-ce que fait Papi Misenga? Pourquoi tu aimes bien l'émission et le ya kolobela makambo ezole kana andina na mboka na biso Congo. Papi Misenga betela biso moi lisolo zanani, pourquoi tu aimes bien na plateau na biso? Bon, Papi Misenga zali opérateur culturel. OK. À Tangipe na Inde. Na vivre pe na Inde parce que Inde est le deuxième pays où na salaka ba nakenda ka pesa ba kuna na zonga ka pe awa donc comme le roi mboka nga mi balé donc na vandi na mboka wana na yebi mo ba réalité pe ya mboka wana alors vu que awa na Kisasa tous api na ba activité mo ebelé au tozo sala na artistes producteurs aussi donc c'est l'une des raisons que pour na kolobela mingité parce que mon eza ba secret monsieur faut bomba secret professionnel vraiment. Ok, là vous venez de suivre qui est Papi Misenga, il vient de se présenter, c'est un producteur de point d'interrogation à Boy parce que on les avis privé. Les abonnés de Dorka TV sont boliboye, prochaine réalité à Monsieur Papi Misenga, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Dorka TV, l'excellence ne ment jamais. Papi Misenga, où tu connais Bisabiso, tu as vécu en Inde, comment était ta vie en Inde? Bon, vie nangana Inde, c'était bien. Okay. Parce qu'il a participé d'abord beaucoup plus avant là qu'il ne cause moi tant moqué na Inde wana, n'a participé beaucoup plus dans le festival. Bah festival il y a festival toujours qui nous représentait Congo. OK. Donc tout ça il pas mal de festivals kuna na New Delhi, na Chennai, na Punjab, na Bangalore,
na Rajkot et puis na Ahmedabad. Donc ce sont des villes où il y a beaucoup plus de participants dans le festival autre que pour représenter Congo. Mais à chaque fois que nous avons représenté Congo, on était toujours ensemble avec nos compatriotes Nabisokuna. Donc on a toujours assisté Bisso et puis bon voilà. Mais par après, et c'est là qui fait là qui n'est qu'au Tanga, traditionnel, il y a des Indiens. Parce que Babi a raison la frontière. Qui au moins j'ai pris à peu dans le 5-6 presque une année. Dans qui pensa tant kotanga yango na tangi na sisi na zongi na keli sous faire ça la master nango et puis na sisi bon voilà quoi. Maintenant tout ça les awa na kati ya kosala ka musala et puis voilà. Ok, wana papi misenga uti ko ebisa biso vie oyo ya vivre ki na on en Inde musala kende ko sala na Inde ba classe na ye aux informé na liwa oyo ya étudiant Joël Malou a uti ko tika biso. Oui. Il y a pas mal presque 2 mois nazaki na Inde wana mais nazaki ndi temps ya ko le kana Bangalore. Mais au moins on a eu à parler na téléphone aussi. Avec l'étudiant? Avec l'étudiant aussi. Parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Il a eu même le temps à assister, parce qu'on a pas mal à festival, surtout dans New Delhi. Juste dans New Delhi, on a assisté à un festival. Et c'est quelqu'un que je connais bien, que je dis vraiment mes sincères condoléances à la famille. Et puis, il y a des connu sur nouvelle où on a choqué Bisso. Ça fait très mal, mais on n'en peut rien. Pour l'instant, donc toujours déplorer la méchanceté ils ont bien été mon côté vie à Moutou ils ont bien été vraiment parce que vie est sacré mais ceux qui déjà comme côté vie à Moutou parce qu'il y a ça qui m'a bien moko parce qu'il y a ça qui est moko alors ils ont bien été mais nous avons pourquoi permettre parce qu'il y a des circonstances lui-même il sait pourquoi il s'est permis que nous avons âge dans la moquée à avenir moko moulaï de bosonaye nous avons permettre que il donc on fait que dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Nous traçons déjà nos sincères condoléances à la famille biologique de Joël Malou et aussi à tous les étudiants qui sont en Inde et qui sont aussi à notre pays. Nous vous présentons aussi nos sincères condoléances. Na kokende kobeta vraiment vie à Joël Malou te. Mais c'est pas plus ebisaki biso otanga kuna na Inde. Façon nini ba indien ba au passant na bango vie kuna na niveau Inde. Donc si on cause à la claire na question nanga façon ni ba se comportant vis-à-vis à yo moko particulier. Bon. Il faut tout le babo solo. Ok. Il faut pas que parce que na moni moi ba contradiction za moi moké. Et ça na bande comme sous ba vivre ba réalité té. Mais bazole ka bazolo ba babilo comment ko o ba maîtriser en côté. Moni indien. Ok. Indien naza la expérience moko et pas na bango. Indien za mutu moko alingi tradition na d'abord au départ. Aza mutu moko kangama mingi. Na tradition na. C'est à dire que alingi te que mutu akota na kata tradition na ye. Donc erozolo ba kokota na tradition c'est qui veut dire un peu clair pour te comprendre. Nous on est des chrétiens. Mais bango baza tellement ba kitira na bango bele ba hindu bazali, ba musulman bazali, il y a vraiment pas mal de banane na bango kuna. Alors ce que au côté ba ndikola so ba hindu baza ba oyo ba liaka misunité. Pourquoi biso a batali loba? Bon, en quelque sorte batali loba. OK? Donc bango ezate po azo sambela liloba nde aboyi kolia misunité te. Il y a bango eza de génération en génération banda ba botama. Vie na bango normal, c'est azala millionnaire, azala milliardaire, azala nani. Soki aliaka matiti na ye, ndunda na ye, chapati na ye, ameli miliki na ye, tout point barre. Ça dit que akuvanda na koliango. Omoni alors biso tozaba chrétien, tozaba nani, ça dit baza batu moko baza na culture na bango. Omoni baza na ba forme na bango ba se comporter ka baza ba ndenge na bango na banzambe na bango. Alors eza facilité que yo po uti na doctrine na yo, na culture na mboka na bino, na forme na yo, oye na kati na mboka na bango. Omoni alors il faut osala mutu moko oyo ozana ba objectif na yo. Omoni ngala kinaki end nazaki na ba objectif na ngai. Na yebi kinaki kotanga na ki usala musala. Omoni ça dit temps la komi wana
bayambaki ngai parce que baza bato lokola biso non bayambaki nga bien tolinga to comprendre un peu ko yamba yo bien eza mabete eza lokola so okenda kwa sika bayambaka kaka en fait ba abonné na biso to ba internaute par exemple pour ça bayeba façon nini ozalaki vraiment na bango donc koya na yo na andité mais vie na yo na and comment il s'est passé que bon vie na nga na end et passaki bien parce que na mboka sont maltraités. Non, parce que na mboka nyonso ezaka entité voyage à travers le monde. Ça veut dire chaque pays azana ba loi na yango. OK. Chaque pays azana forme oyo atambolo saka nango. Moni awa tozala situation makasi, tozala boyambi makasi. Na Congo soko continent c'est difficile, ba banda ko tout no ba question mosusu. Mais na mboka lokola Inde, avant ko tata na cyber, il faut un visa. Avant au sala musala moko bo, il faut un document oyo zo la kisa ko sala yango. Soko za étranger. Donc ça veut dire que ce que tanga ba kopé ça ba séjour. On moni ba kopé ça document au ba que bon voilà visa moko zo maîtriser pendant 6 mois pendant une année à renouvelable. On moni bon tant la côté qui na intégration en India na yebi que na kino ko sala musala. Nazo la logique na bango loi na bango nenge pesa mi na mboka na bango. Na bolandi simi ya loi na bango wana donc papi misenga qui vraiment sous la loi wana ya indien. Mais oui parce que na mboka nyonso soko komi folanda ezaka ba indien te. C'est à dire que na mboka nyonso o mutako maka soko lingo za na problème na mboka wana te il faut landa loi ya mboka wana. Là vous venez de suivre déjà monsieur Papi Misenga ndenge nini ya ulobi vina ye ndenge vandela na Inde. Alobi avandaki bien, il était sous les conditions ya ba indien. Sous les conditions indiennes. Mais nazalaki kolanda mibeko oyo eza établi pour na moto nyonso que ce soit citoyen indien que ce soit étranger ou comme la carte parce que indien zamboka moko oyo yambaka ba millions de personnes. Nazana témoignage moko anonyme na koki kopesa. Ya ezana mutu moko oyo ayebaki ke fallait na yamba Papi Misenga pona lobela makambo oyo ya ba indien ya ba étudiant elle fille étudiante na Inde. Mais indien luka ki asimba ye na nzoto a gifla indien et risque kutuko sala na prison. Donc bakimi sa ki ekutu na ba condition moko boye a se retrouver na Congo Kinshasa. Donc yebisa biso mais na mona déjà awa na Congo congolais a beti en fait indien a beti congolais sans réaction. Gouvernement na biso evandi silencieux. Bon, en tout cas, na yebi que Dorka TV eza chaîne moko ezalaka suivi à travers le monde. OK. Na kozala sincère. OK? Donc na kozala hypocrite. Na zozala sincère parce que na yebi qu'il y aura batu belé ba kolanda émission. Parce qu'il y aura peut-être au peut ba kozala contre peut-être pour ngai. Du fait que na zolo baka la vérité. Omoni au départ, indien azalaki kokamwa po na biso ya batu mwingi. Mais bango moko ba indé pe baza na batu mwingi. Na ba sud na bango. Sud voilà. OK? Mais une fois na hôtel moi kombo na kendaki festival, maman na biso moko pe azala ambassade. Abetelinga le solabi obi ke nga tant na komi na mboko yo na ba nona quelques soki combien boyo. Ba indé baza ko seka biso. Soka moni bo ba kimi. So ba moni mutu mwindu ba kimi parce que ba moi c'est comme si yoza mutu moko soki ndenge race moko ordinaire il faut mutu ya ko simba yo même nga moko nazo yebisa yo nazo betolo histoire moko vrai première fois na kindaka na Inde na kena ville mo wabenga ngo Rajkot na Delhi nazui 30 Ahmedabad nazui 30 Rajkot na kindaki pa ndeko moko kunal là au professeur nangaza ko pesa nga style ya danse à l'université naé na komi na kati ya mboka wana j'étais le seul noir seul congolais ayaminga tout une fois senga bon yakato kende na université mo mné na ko pesa cours je te dis nazaki na basuki lokola yo mais yanezaki ba lox ezaki vraiment milai nazaki na bonnet na nataki bonnet une fois na komi azo pesa papa ay bon voilà nous allons recevoir ami moko au Afrique Congo tout aza chorégraphe professeur là. Coach Noana azaki indien? Oui, azalaki indien. Alors à présenter nga na anglais parce que voilà
Et puis, j'étais obligé à côté les moments à kolakisa bango, moi, il a moko tout. Et tant on a télémi, na longoli, bonnet. Na ebisi ok, au moment que na longola ki bonnet na ngai, na ba professeur, na ba na classe, na ba tunyo so ba tali porte. Mbangu ba comme kowe la porte, c'est comme si je te dis que nanga mosko na tim na comprendre ba il y a eu de blessures. Pourquoi? Parce que bamoni motu moko azana ba locks na motu suki bango babenga kinazana ba nyoka. Baki ko benga tina principal police yaki bakangeli ngai balobi ke monsieur Kunal ayena motu moko auti Afrique azana ba nyoka na motu. Et la personne a sala qui intervention les aki moi na ya principal wana ya kolo université. Tant aye parce qu'il avant dans les États-Unis ba fungoli batwaza ko banga ko mona ngai à côté à tout le monde oh na zone ça qui bonnet à tout le monde ben nini oh te azala banyoka na moto oh banyoka na moto nini yene azala banyoka ba bouger mais na ka obligé à kolongola tanga moni à komoseka à ce qu'il faut la mais azala banyoka teza suki et na koma ki lokola donc lokola œuvre d'art moko pona bango mutu nyonso foya simba aya ko simba suki c'était vers 17h na bima qui on a presque 22h. Motu ça linga kangana photo nini et puis j'ai été invité directement à la carte événement à soirée wana oh ezaki ke billet zalaki 2500 roupies côté à VIP 2500 les autres qui déjà ba après plus ba na l'époque on était à $50. Donc à cause na ngai ba tsenga na affiche moko wana na tekisaki billet plus cher au moni donc c'est à dire que c'est normal. Ce qui ne moko wana peut-être à kutanaki na angle moko ndeko moko alinga osimba ye de nature ndeko ende azalaka alingaka mo amusement moki alingaka kotumbola koseka nini mais eza ndenge na bango on comprend donc ce que je na koloba kolinga koseka mais eza otomona tata soto to leki na ba boutique na bango na ba maison na bango eza na Congo forme wana ya koseka vraiment ben ndie basala na ngote diangote otomona na Congo. Mais yo zo affirmé biso za ki balingaka moi galère moi galerie en fait moi galerie moi boye mais eza auto mona te na Congo bon eza aussi bon c'est pas vraiment que nazo côté là ba indien mais nga nazo beturo ba effet ba réalité on na vie parce que quand on a kata ba effet ba réalité wana olobi balinga pas balinga ngonde les abonnés de Dorka TV faut comprendre Papi Misenga il est ni contre ni pour azara na kati ya défendre oyoye à vivre na kati ya and yango azolobela donc abonnez-vous sur Dorka TV pour vous comprendre au moins place nini penser ya Papi Misenga ezaleli nga azara na ba question ya ba abonné à Dorka TV déjà ba pesa kinga en avance avant na ya na plateau oyo yon tulto yeba vi oyo bandie ba affichaka to comportement na bango na mboka na biso Congo na oyo Papi Misenga ozo yebisa biso ezo concorder te parce que bazala toujours kanda balingaka ko finga biso donc balingaka ko mépriser biso to mona ba vidéo est circulé sur les réseaux sociaux ndi abeti congolais parce que aza domestique taé bon indien de nature azalaka na moi baza bato bazaka moi chaud comprendre bazaka chaud voilà donc c'est à dire que tonalité n'est d'abord tant azoloba soko yebité au kasondire mta ogangela moto parce que abataka toujours mon na on comprend ce sont aussi des mêmes comme du soko tombe au kilo wambo le roi Égypte au kuta ba Égypte ba lo ba toujours makasi donc ça dit que biso to ça ce que déjà ba congolais alingara moto amatela ke mongote moni ça dit eza agressivité la bango eza ndenge na bango selon ninga na comprendre yango eza ndenge na bango c'est à dire azo linga la samtu toujours que eza supérieur omoni parce que une fois na tambola lanzela ozomona mokondi ma solo na zobeta soko tuni moto lokola héritier face à koyebisa o to saka na festival mo na mela un colonel amoni biso tozoleka na nzela na kata festival akoyi na sabando seka pourquoi kamoni bato mwitu
Est-ce que tu peux imaginer que ah coller les soirs comment la mondiale quoi ça se avant de se gagner ce que aucune question ah c'est gagné ah c'est gagné c'est à comment tout le monde là yo c'est dit bango za ndenge na bango alors ce qu'on coûte na moto za na maîtrise te boko soana boko bunda tout mais de nature india za moto za moi chaud on comprend mais c'est à toi maintenant de savoir que ah nazape na mboka bato na ko maîtriser na ko sala bo même ici à King bandeko batangi na ba Inde batang bazape na kisasa bandeko pe bazala kisasa ba vivre rappel ba Indien c'est pas que tous les ba Indiens sont bazala agressivité bazala honnêteté même moi qui te parle ici aussi j'ai des amis indiens parce que aux alana bango bon terme kuna yango awa aux alana bango bandeko zala bango na terme d'abord il y a bien na ko yebi solo moko peut-être na ngalobe lo côté hein mais na fungola bandeko la comme occasion na Dorka TV naza les premières bon na ko les premiers hein congolais oyo na domaine la culture à réunir ba culture nibale. OK. Au départ bah tobomba ngona nous les abonnés de Dorka TV Tobo loba mingi mais akoloba oyebisa bino vraiment on a ebisa bino de vous abonner sur Dorka TV. Bokoyeba qui est Papi Misenga, que fait Papi Misenga, pourquoi nous l'avons reçu sur notre plateau de Dorka TV. Là je dis déjà un grand merci à celui qui donne de belles images à Dorka TV, Dimitri Bonganya, l'homme de quelqu'un. Papa vraiment merci pour tes belles images. Mais ça n'a coupé, ça n'a pas abonné à Dorka TV. Je vois déjà Chris, déjà mon collaborateur, vraiment papa merci. Namambo, comment c'est la moi, Nayo, vraiment un ami, un papa, un chéri, un tout pour moi. Je te dis déjà merci. La Torzong et la Papi Misenga pour à continuer comme était la biso moi li solo ya Oyo Azali. Papi Misenga tout continuer. Comme on dit, les amis sous une fois. Nde komoko tozakani na mboka moboye tokutani na aéroport esenga bi mais pourquoi yo linga koloba pona yo te ngala sela bi non sentir à rien koloba pona yo il faut tika au moins bato nde baloba pona yo parce que soko yo comme koloba pona yo yo sala bien te quand je dis je suis le premier cela veut dire na chemin nyoso ya vie ezaka toujours na mutu moko il faut l'accent nzela c'est ça parce que ce que mutu moko la kisinzela il faut permettre à l'union sur la côte à la catastrophe. C'est ça. Ok. Donc au départ, banda Congo et Tikala Rosala Congo. Et bandi na Zaïre, comme Congo et comme Zaïre, comme sous Congo. Donc il n'a jamais eu Congolais moko a eu courage. Il a quoi affronter bandi comme Soussou pour asang sa culture na bango mibale. C'est comme ça eu Inde, eu Congo sangi siango et comme moko. Vous comprenez? Ils ont un domaine, il y a art, musique. Donc, ils ont un komoko, andima ki tobi nanaye, nakati ya soirée moko ya baende babengaka Diwali. Diwali za la bonne année na bango. OK. Alors, d'habitude, ils ont moko za sacré pour na bango. Basala ango entre bango na bango. Omoni, mais c'était pour la première fois tout ça lango. Tout ça liango. Et Bazaki est étonné à Komona Congolais, Azobina, dans Saint-Dien. Oh, Batou na Sugabi. Oh, Aza est né à Congolais. Ah, c'est monté à Congolais. Bazaki vraiment content. C'est Pelaki Makasi. Mais par après, tu reçois un Komoko, n'a pas essayé de monter place à Zali. Andima qui. Tout ça là, deuxième spectacle. Tu as ça là, par après tu as les canisingana yé, tu créer compagnie moko ya danse. Ou tu bien que on le bosso, et ça na comme ya apa. Mais par après tu as ça là, tu comme ça on n'a pas. Mais c'était pas facile pour na côté sa groupe wana. Ya ba congolais, babinana événement ya ba indien. Oh ils a sacré. Parce que on les a journée na bango, célébration na bango. Mais Bazaki d'abord contenté, il y a monsieur Bazaki pour, monsieur Bazaki contre. Mais jusqu'à tel point que Nekouana animaki et puis communauté et copé ça sauf grâce wana qui tout ça là. Mais je me rappelle
tout ça là qui sélectionne il y a 2 mois. Il y a 2 mois pour nous travailler les danseurs tout. Et ça qui na groupe moko EU taki Inde. Et qui ça bangonde baza qui ba principal ya soirée. Parce que les événements na bango tout. Alors to comme un moment ya balance. Groupe wana ezaki a na jardin botanique je crois. Groupe wana bon ba monika biso le roi baza danser mo ya pamba bangonde baza professionnel. Ba ebete ki mbata mukulu za rose la bango. Omoni tokangi ba photo tout et comme un moment ya balance bango ba koti ba bini ba beti ba boko. Alors il y avait vraiment de autorité nyonso ya ba communauté bazala ki nyonso wana. Tango biso tomati ezaki na nzembo moko ezaki série wana ibimaki sika du match aller. Alors ezaki nzembo bimi lokola une semaine na Inde. Ezaki ba nouveauté na bango chorégraphie ezaki tellement wana na Congo. Wana ezaki na Congo. Mais nzembo wana bimaki kuna parce que ezaki film ndé bimaki. Alors ezaki impossible. Pardon, pour te comprendre un peu au bandaki ko présenter spectacle en a présence ya ba indien au bazar awa. Si, ezaki communauté indienne. Communauté hindoue. Oui, vivra na Congo. Alors tant ba monito wandi ko bina parce que to sala ki parti moko to bini ba danse indien et ça qui na parti to bini musique indien mais na ba danse congolais. OK. Alors ezaki dit waouh. Pour na bango siko ba tuni question entre biso na bandeko ba utaki Inde banani ba uti Inde banani ba vivra. Et mon cosa qui n'a pas de mais pourquoi Bondima qui kobengi sa batu ba uta musika aussi longtemps que tozana batu ba ko sala biloko wana nyonso. Alors au moment que je vous parle depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui né au place ba benga ki intégration quoi. Place communauté congolaise et kota ki na kati ya communauté indienne. D'ailleurs des pays to sangani ti lelo o komi famille munene à travers na 26 provinces na biso quoi. Famille Mounene apparemment famille Mounene waneza na point ya culture kaka. Voilà. Mais na point ya social be famille Mounene ezate. Non. Famille Mounene ezali. Parlons de la grande famille Outukolo, ba famille eza Mounene mais papi misengeza auto mona apparemment famille Mounene ngweza na kata culture mais na social ezate parce que acte où tu s'est commettre il y a quelques mois passés, il y a monsieur Joël Malou. Avant monsieur Joël Malou, et là qui ne moussou soit coufa car là qui peut étudiant, il paraîtrait. Mais non, awana Congo, bazo beta, ba travailleur congolais, na moka na bango moko. Mais apparemment papi mise ozo appuyer likambuana toza pour ba indien parce que ba vivra na yo bien parce que ba kotisa na apa parce que au côté na communauté indienne et ça bon parce que ba bonne donc il faut pas comprendre vraiment papi misenga o lingo expliquer bien bango nini omoni toza ba jeune hein toza ba jeune na lingi penza bande kolanga boyo kanga bien toza jeunesse oyo tokosimba mboka oyo lobby. Omoni, il faut pas tout ça la confusion. C'est pas que nazo sepe là na pasi oyo komeli biso ke ndeko akufi. Non. Tozo condamné yango. Tozo condamné le quoi. Mais bah propos à condamnation vraiment na koyo ka papi misenga tozo mona ngotin. Faut to comprendre que non papi misenga na kata ko condamner. Non mais écoute madame, moto akufi on azana makila congolais. Lokola ngai. Sali et le coup est étrange na ba défense na yozo défendre ba indien. Non. Joël Malou tu l'avais connu donc oyeba ki écoute ko leka na ba abonné la plupart ya ba abonné d'Orca TV mais yo yeba ki a participé à ba activité na yo belo sala na Inde. Aujourd'hui il ne plus grâce aux indiens va disparaître un autre cher congolais ou à qui doit savoir libanda pour nous ramener dans boka na biso. Oyebi d'abord yemo konde kwa kufi wana azaki muto kimia. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Si tout ça va gêner tout. Je suis pas contre, je suis pas pour acte. Nazo condamné yango.
nazo condamner yango, il faut vraiment justice à mboka na biso et meka kolandela yango bien parce que famille oyo et perdre mwana na bango. Il paraît de 6 ans en cours au niveau gouvernement. Oui, nalanda qui président a sala qui réunion moko extraordinaire lobby a pesi ba injection moko bo balandela yango. En tout cas moi je condamne ça. Nazo condamner yango mais naza pour te que batu moko ba détruire jeunesse. On comprend parce que jusque là ndeko ka kufi. Mais il y a encore na millions de personnes, ba milliers de ndeko au bazana Inde. Ils appellent au bazali awa. On comprend. C'est-à-dire que il faut toujours que Luka kimia. Toujours déplorer le Koana, mais tous on a besoin de kimia. To lingite que mutu moko a profité na occasion pour détruire jeunesse. On comprend. Parce que ce qui événement à Boyo Salemi, ils ont bateau bakota kanakati. Ba komi ko influencer bande comme susu pour ba détruire bande comme susu. Congo eza mboka ya kimia. Biso jeunesse, toza sous jeunesse ya karaté. Que non parce que mabe moko yé, to koti na kati to ndi ko détruire. Non non, il faut to réfléchir le ko la bateau ba vandi na classe. En parlant de la destruction au tu ko lobela, tu comment la population congolaise comment agir déjà avant gouvernement. Il y a eu des vols, il y a eu des pillage ou salami na niveau les mettait pour na indien et tant que muto à vivre en Inde message ni le koki ko lancer vraiment na ba abonné d'Orca TV. Bon et ça na ba émission to ko sala belé moni ndenge boyo ko kuta na pe na biso na bande comme susu bazali pe bazali tozo meka ko sanga na biso nyonso moni d'abord et le cause important et ça d'abord ko luka ko vandisa molimo ende ko na biso na kimia. Parce que ils ont bien été, il y a qu'au salir hommage naïe à travers na ba troublé na ba kambele bile tozo mona. Parce que famille des ana pas si ko le kabiso, mais tozo luka moyen ni ya ko bongisa. Au moni parce que tozo condamné yango. Au moni ce qui passe ces ali, ce qui problème est ils a na ba ku o ebeta makaliboso, mais par rapport il faut ko vanda ko bongisa. Ndeko yozo la nanga, ils ont l'importance té que ok no bébé ça subi loko bande comme susu mais et loko za que to vanda to réfléchir nengni to ko sala pour que mabe wana et ali susute. C'est ça le problème parce que on ko panza biloko parce que ndeko aza awa yem datini ndeko kuna te policier abena nona parce que za la police indien pe zo sala suivi enquête ezali. On comprend enquête ezali gouvernement sur le gouvernement ya bazobate baza gouvernement o bazu ngona maboko bazo sala enquête batu o basali acte na bazala pini. Mais il ne faut pas que Batouba la suivi na katia il kambo oyo pour que ba kende ko détruire ba vie à Batouté. Pour que ba sala mobulouté ba piller bloc à Batouté. On les a congolais susté, on les a sous jeunesse à l'éloté. Jeunesse à jeunesse il faut téléma azwa musala na maboko aki kutanga na Inde. Il y a des jeunes congolais au bazan na Inde, baza bien installés à 6 classes na bazo foutaye mbongo na azo vivre vie na il y a des jeunes congolais au atangi na Inde ayaki awa de même de quoi kufi à 6 classes na à 6 déjà classe azongi na kisasa et puis à voyager qui on comprend par après azonga ki lisusu na Inde pour ko sala master na mususu. C'est pas que akanga ki maboko non, c'est-à-dire azaki na expérience au asalaki tant azongi alinga ki susu akende ko kolisa susu maele na ye. On comprend donc cela veut dire que tous on a besoin de kimia, tous on a besoin de paix. Problème c'est commis mais il faut trouver une solution. Solution za la bitumba te na copier parce que ba pillage c'est les qui sont depuis 93 wana ils ont causé ba cause style donc il faut trouver kimia to ba ndenge na ko réfléchir tout ça la confiance na police na biso na gouvernement congolais azolandela yango. Et puis gouvernement à côté que moi na yeto mutuné moko akufina moko mususu aleka inaperçu. Tokomi déjà cochité na émission na bino ya Dorca chez vous. Je rappelle encore aux personnes qui ont toujours suivi Dorca TV, abonnez-vous massivement, c'est bel et bien moi pré-finale, la magnifique de la presse congolaise Molobel Nambino. Moi la musala obomesana kotinda ya kopesa bino ba information malamu. Nous chitons déjà à notre mission il y a lelo mais nous en moi quelques questions, 2 questions oyoba abonné na biso batindela ki biso déjà en avant la maso t'opposer en côté et ezala moi passi question ya liboso e wuti na monsieur Jason Belade
oyaza quelque part aloba qui n'a posé na invité na nga ya lelo Papi Misenga. Tolito yeba. Apparemment c'est comme si vous kanelinga. To kaneli o teza ora association ya ba abonné d'Orca TV. Il y a base ne balingara. Donc à chaque fois si j'ai un invité de fois baka parce que baza base batindara moi ba question ba que non qu'est-ce qui ne va pas base doit ba réponse na ba question na bango. C'est ça la grande famille. Donc M. Jason Bella Dalinga Yeba, est-ce que l'ambassade de l'Inde donne si les étudiants congolais les opportunités? Oui. Ambassade, il y a Inde. Après ça, il y a des opportunités. Du genre? Du genre, il y a des bourses. Peut-être que vous allez étonner. Il y a des bourses. Oyo ambassade ya Inde. Nakata Kisasa la biso ya Komboko Congo. En parlant de bourse, déjà je dis un grand merci à notre première dame na initiative à malamu oya te pona ba bourse. Oyo déjà ba bandi déjà kozwa déjà na ba étudiant en fait na ba diplômé ya année passé déjà ONG à maman Denis Nyakeru et offrir déjà quelques bourses pour na ba étudiant na biso. On peut continuer. Voilà. Donc ça fait longtemps déjà qui parce qu'on n'est pas là seulement pour tout le belaka mabé parce que mabé commis. Il faut tout le belapé malam. On comprend? Parce que nous soulevé sur le moment avant na kenel kambu ya bourse. Au moment photo ils ont circulé dans internet. On ne connaît pas zui ba bande ko ende bazo beta tout. Ils bani. Ils ont des ko na tenda kufi. Ils a été. Ndeko wana akendaki ko revendiquer pourquoi Motubokangaki a koufi. Les abonnés d'Orca TV, mais c'est pas Pinenga qui expliquer biso réalité ya vie ya Inde. Ce qu'on a dans quatre obek télévision ma solo ya bourse comment il s'est passé ça. Mais c'est pas pire. Bon, awana kin de na otu ebisa yo ambassade Inde a pesaka bourse. Na bande konyo so zaka na domaine la culture té. Na côté à médecine donc dernièrement après ça qui va bourse belé chaque année va bourse yaka. OK? Alors le la biso tosto zu ba bourse et belé ezala bandeko au congolais ba zu ba bourse pelelo ba komi batu na kata mboka na biso na ko komema yo na dorcas chez vous na bino wana pe OK ko mona bango ba sala mbosa pe ba zo gagner mbona bango tout ça on bourse là on partir à partir à Kisasa à partir à Kisasa donc ba zo li bourse kuna na Inde bourse awana ambassade a pesi bango bourse OK bourse wana ba futeli yo billet ba pesi visa séjour non nyonso OK ko sala yango kuna toza ba profiter na yango et puis ezaka bisoté la population nyonso o azu occasion wana ndenge mama Denise azu pour occasion ko pesa bato ambassade da biso il faut qu'on reconnaître ba biloko wana parce que ça ba biloko o ezaka te que parce que mabe moko komi to lo ba yango que non ezapena ba avantage o yo pe de part et d'autre ils ont ça là parce que ezapena o biso pe bande ko ba son rapport ndeko ba zape koto voilà. OK tolobaki tozana deux questions oyo ba abonné d'Orca TV ba Luka qui va poser. Deuxième question monsieur Misenga, quels sont les avantages que le gouvernement congolais peut-il faire à cette histoire du crime pour qu'elle s'arrête? Bon, je crois que président Nabiso au hasard actuel, président Félix Tshisekedi Fachi, au hasard bengi Fachi béton quoi, voilà. Donc tous a la confiance naie parce que Alingi a renouvelé jeunesse. Azom beta penda c'était makasi côté jeunesse. Alors nous voulons autres déplorer que Babiloko yabo ezala les sous-soutés. Au moins congolais ndenge biso toza koyamba bandeko nyonso ezaka bandeko ndete ndeko nyonso akotaka la kata sol congolaise azala la kimia. Et nous voulons aussi que biso peso ki to kei na ba mboka mosusu toza na kimia congolais za motu o il faut ka basakana na été tulingi ke congolais azala pe na respect ndenge ndeko nyonso zo mériter respect na mboka mosusu. Et l'état azo makambo na ngo penza na maboko na ye l'état alandela yango penza toyebi ke solution kozoma parce que ba mesure on est tozoma déjà président zo sala wana azo avancer nango bo to pe sera chance parce que tout ça la confiance dans l'état na biso tout ça c'est certain que l'état soka zupi na makambo na maboko bien jeunesse oyo et aux la jeunesse moko
ya kosakana ngo souté vraiment quoi. Jeunesse Rosakanate. Abonnez-vous massivement sur Dorka TV. Dorka TV, Dorka TV, na émission Nabino ya Dorka chez vous. Na molobel Nabino préfina la magnifique de la presse congolaise. To commis déjà na souka dernier mot ya monsieur papier koki kozala nini pona makambunyo surtout o ezo le kanambo kanabiso pona ba indien na ba congolais. Bon, dernière comme parole la cadre émission. La cadre émission. C'est ça que bandeko il y aura encore des émissions dans la télévision peut-être pour dénoncer Mabé, mais tout l'ingité que na côté soit na ba opposant mususu bandeko mususu ba pousser jeunesse ba ki no sala Mabé. Non tout l'ingi kimia ezala na présenter les sous ba condamnation c'est pas ya famille ya ndeko na biso akufi to yebi ki za passe. Et ça passe toujours bon malade pour tout que nous on appelle maman na papa na bande nyonso parce que et ça passe mais tout le canal kimia ya ko kitisa ndeko na biso na mabele toujours le kimia ko luka ki déjà ba mesure saison qui na côté ministère na côté ambassade na côté famille ko ba vanda ba solola kimia moko zala pour que ndeko ndeko na biso ezonga na kisasa pour que parce que famille za na besoin que corps ezonga na kisasa. Alors, ils ont une procédure, il faut que l'on yango. Au moni, alors on a une procédure, on a ça que koto simba koto zongi ça, to kozongo pina solution te. Mais nebi que tu peux sa confiance dans l'état. Ils ont ça la même, tous en la kimia kubuke le kwa motute. Parce que ndeko wana pas zo local local yo. Na kata ndeko wana, ils appellent bandeko bazo ko sala la kati na bango. Donc tout le kwa kimia, to na kimia. Jeunesse ya Congo, ya lelo et la jeunesse ya lobité ya la zoba. Jeunesse congolais lelo biso za ba jeunesse auto telemi toza koluka ko soutenir pour que bandeko pe ba kwa lobi na biso ba kuta nteleza malamu omoni toza so ba tout to aka ba menace ko bunda ko bebisa non to bongisa pour que to ba effet o mabe o ezo lelo à travers le monde ezaka na NDT à travers le monde congolais azala moto ko akosana respect congolais azala moto akozongisa dignité na ye congolais azala moto oya koyamba parce que na kati yote sokotali lelo na Afrique du Sud un citoyen sud-africain a commis la difficulté à voyager. Parce qu'il y a toujours des massacres dans Mboka. La famille de Shindani, inconsolable. La perte de ce jeune étudiant en Inde a suscité une vague d'émotions dans le pays. Le gouvernement de la République a pris les choses en main et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, accompagné du directeur de cabinet du Premier ministre, le professeur Gaspard Ngondanko, il s'est rendu au nom du gouvernement à Mimosa, au domicile de parents de Shindani. Le gouvernement, le président de la République, nous sommes tous choqués par ce qui est arrivé à ce jeune homme, moins de 30 ans, qui est parti préparer l'avenir. Ça ne va pas continuer comme ça. Il y a une série de mesures qui ont été prises. Nous demandons à tous les Congolais qui sont à l'extérieur et en Inde et qui n'ont rien à faire là-bas de revenir au pays. Très touché par le geste de la République, le père de Shindani attend le retour de la dépouille de son fils. Je n'ai fait que remercier le chef d'État, remercier le Premier ministre et tout le gouvernement. Je demande à la population de se calmer, comme le ministre l'a dit. Tout se passe normalement. Ce sont des choses qui arrivent, qu'on attend. Autant qu'il y a des Congolais en Inde, autant qu'il y a des Indiens chez nous. Le chef de la diplomatie congolaise a exhorté les Congolais à plus d'hospitalité et à ne pas se livrer à des actes de vandalisme. Les enquêtes nous permettront d'établir les responsabilités pour exiger réparation, a rassuré le gouvernement.